Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je vais prendre dans le cas d'air et pour la bino, il y a bonjour, il y a bonsoir, et après si vous sont beauté, j'espère que ça bien. Nous a bien disopé, ça va par la grâce de Dieu et Nzambe wana azo continuer kaka na combattre la biso. Et ceux qui nous ont compté parmi les vivants, du sous na mukula lelo, et c'est juste par sa grâce. Et na yango wana esengaka biso topesaka kaka merci na ntango nyonso, esengaka biso totiaka kaka na première position na nyonso ya biso ntango ye azobatela biso parce que pema eza ya biso te ya eza ya ye Nzambe oyo azopesa ngai na yo pema na yango tozobondela kopesa ye merci, tozobondela mpe korekomande moma na biso ya masolo na kati na maboko na ye. Éternel Dieu, topesi yo merci. Merci Père éternel, merci Nzambe na bolingo, Nzambe na mawa. Mosusu lokola yo azali te Nzambe bomoi na biso. Kolo soki toza compté parmi les vivants na lokola lelo eza na makasi na biso te. Eza bolingo mpe mawa na yo Nzambe alola. Ba grande chose, ba bienfait mpe ba merveille na yo kati na biso. Kolo pambolama oza na bomoi oza Nzambe. Etolama sanjolama na yo bomoi te. Éternel Dieu, te recommander moment oyo na maboko na yo. Ya masolo na biso ozala na biso début jusqu'à la fin. Kolo tia maloba kati na biso. Oyo tolingi topartage yawe toyoka mpe totia yango na misala. Ezala oyo ezokota na zelo ya kitoko ekobota mbongo malamu. Oyo ayo te ezala mosika. Seigneur bomba biso, Seigneur Dieu désormais na si ya makila ya bonzambe na yo. Seigneur Jésus mibonisa likolo na bomo ya bana na yo. Merci mpona bomo ya ndeko mwasi mobali papa mama. Toi, je dis pourquoi pour la Seigneur, c'est que hasard en vie et yo c'est une combattre là. Merci pour la maman Oyo. Ça na biso du début jusqu'à la fin. Assistez biso. Péka misa biso côté aux Anzambé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, les affaires na makasi na ye. Ya biso moko teo. Donc il faut que tu aies toujours le biso. Ya nyonso na biso tant lui azo pour na combattre la biso. Et nango naye kosenga na biso vraiment ndeko mwasi mobali papa mama ntango ozwi bakwa kolandanga nasengi nango kaka osabone na chaîne na biso te mozela na osabone après na continue. Voilà, s'abonner. Merci beaucoup. En tout cas, to s'abonner la chaîne Nabiso, to s'abonner vraiment la chaîne Nabiso, to s'abonner, to talaka pas mater. Tant que tu vidéo, cela veut dire aux êtes intéressés nango. Cela veut dire aussi quelque chose à ta moko la mutuya, oyo aussi yango. Et prochainement du sous par la grâce de Dieu, au besoin du sous ya mutuya, tant que tu as du sous, on a partager du sous. Donc nango et aux alamalamu. Tant que vous baku et vous s'abonner, tant que vous la vidéo, vous s'épéler, vous bénéficier de quelque chose, pourquoi pas pour aimer, donc vous liker, vous aimer vidéo, et puis vous sali partage la vidéo na biso, vous sali partage la vidéo et vous allez bien et vous allez à kitoko exambe à vous amater na kopambola na sengi na biso vraiment totalaka pambate mais to s'abonner pe et vous allez malamu mingi exambe à vous amater na kopambola biso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. D'ailleurs vraiment to solo là entre biso lelo ba maman mingi biso kande na lobaka mingi ka biso parce que to ba obenga aide il faut apprendre à mingi. Il faut to apprendre à mingi to ba bengi oza aide na nini oza aide na makambo ebele oza aide na makambo nyonso soki okoki oza aide bongo donc il faut apprendre à pe mingi po oyebi te kote nini oyo okokende susu kosunga cette fois-ci oyebi te lolenge nini susu ozosungelela wana donc il faut moto aza aide ayokaka mingi aprenaka mingi voilà aprenaka mingi koapprendre ya malamu ya mabe te koapprendre ya malamu ya mabe te ntango ozoapprendre ntango ozodécouvrir donc ekozala malamu makasi yango wana mingi toyelaka biso ba mama lelo vraiment nalingi tosolola ba mama na ngai bandeko na ngai ya basi nalingi vraiment tosolola eloko nini oyo okoki kokoze shit na kati na libala
eloko nini okoki kokoze shit na kati na libala. Mwasi ntango babengi yo oza aide toye na kati na libala, mwasi na mobali dans le mariage nde tozoloba 1 plus 1 égale 1. Bokomi moko na kati na libala. Et quand est-ce que mwasi na mobali bakomaka eloko moko na kati na libala? C'est ntango oyo mwasi azoyokela mobali na ye mingi koleka bato ya libanda. Mwasi aza aide, oza aide, mais ntango nini yo ozokoma mpenza aide ya malamu? Ntango nini yo ozosala mpenza oyo ezali bongo rôle na yo? Ntango nini yo ozoremplir oyo ezali bongo badevoir na yo? Ezali ntango oyo ozoyoka mingi mobali na yo ke bato ya libanda. Ke bato ya libanda, ozoyoka mingi mobali na yo ke bato ya libanda. Parce que ntango yo matoi na yo eza mingi libanda, matoi mingi libanda, miso mingi libanda, de par là mwasi amemaka shit na kati ya ndako na ye. De par là mwasi amemaka shit na kati ya ndako na ye. Okomema shit ntango yo ozoyokela mingi libanda. Ntango yo matoi na yo eza mingi libanda, ekendaki ezongaki, balobaki basalaki, basimbaki bakendaki. Nde par là mwasi amemaka shit. Eloko oyo esala depuis esalaki mwasi amema shit litoi. Yango wana même Eve amema shit parce que Eve ayokelaki nyoka. Eve ayokelaki nyoka, apesaki litoi na nyoka, tandis que bazwaki instruction oyo ezalaki ya bango, bapesaki bango, bayebisaki bango bosala boye te, bosala boye te. Mais ntango Eve azwi matoi mpe misu atie libanda, Eve amemaki shit. Misu envie, koenvie. Mwasi na kati ya libala, mwasi azalaka bilulela te, bilulela. Yo olekisa likambo te, olekisa eloko te. O nyonso yo monaka fo lula. Epa na yo eloko eleka te. O nyonso yo fo yoka. Epa na yo eloko ekoleka te. Mama na nga ndeko na nga mwasi, est-ce que yeba rôle na yo oyo okenda osala kati ya libala? Est-ce que yebaka rôle na yo oyo okenda kosala kati ya libala? Est-ce que ozoyeba devoir na yo? Eloko oyo fo sala na oyo fo sala te. Eve amemaki shit. Eza biloko emema shit. Koyoka na komona kolula envie bilulela yango wana emema shit epa mwasi. Epa mwasi. Biso lelo nzamba sali biso grâce na ngai na bino. Tozo yoka par-ci par-là. Tozo découvrir, tozo mona. Ya malamu bien sûr. Tant tozo ka ya malamu. Ezo sunga biso. Ezo sunga biso. To mema ba shit wana te. To mema ba shit wana te. Vous savez, couple esengeli et s'organiser. Couple esengeli et s'organiser. Organisation à couple eyaka tango batu mibale basangani bazo yokana lolenge esengeli. Tango boyokana eza malamu, tango batu mibale bazo yokana malamu na lolenge esengeli na kati na couple na bango, na kati na libala na bango. Et tango mwasi azoyoka mingi mobali na ye, et azokota na vision ya mobali na ye. Okokota na vision ya mobali na yo ndenge nini? Okoete mobali na yo ndenge nini? Okozala aide ya malamu ndenge nini mama? Tango yo litoi na yo eza tout temps libanda. Tango yo ozozela, ozawana ofandi, ozozela kaka oyoka mabe ya mobali na yo. Ozozela kaka bapesa yo ba rapport moko boye ya mobali na yo. Ozozela kaka baye biso mobali no akendaki azongaki asalaki. Tango yo ozozela kaka o découvrir mabe ya mobali na yo, okozala aide ya malamu te. Okozala aide ya malamu te. Aide ya malamu aza oyo ayoka mingi te. Na apesa bino exemple ya mwasi moko boye lisusu. Mwasi ya Job. Webi mwasi ya Job atiaki matoi libanda. Parce que tango pasi eyelaki Job, o Nzambe ye moko apermetaki yango. Nzambe apermetaki biloko wana nyonso ekomela Job. C'est à cause de ça Nzambe azongiselaki double.
bato baninga ya Job bakoma ekoya yo penza muto bangaka nzambe muto salelaka nzambe yo penza boye ndenge nini makambo boye koyi kokomela yo ndenge nini makambo boye koyi kozwa yo ndenge nini maladi ya boye ndenge nini maladi ya boye mosa ya Job ayoka bien baza na raison penza bato oyo baza na raison makambo oyo bazoloba nzambe nini oyo bato pena baza na raison azwi litoyi na ye atie pa bato ya libanda ayoki oyo bato ya libanda bande koloba avandisi yango kati na ye atie yango kati na ye e ake yango ameni yango na kati ya ndako na ye pour dire à son mari que modire nzambe wana mpo kufa nzambe nini wana koyi kotika yo boye omona oyo omoni atuka modire nzambe wana modire na yo kaka nzambe wana mpo okufa na yo. Pourquoi? Parce que mwasi wana ayokaki bato ya libanda mwasi wana ayokaki bato ya libanda ye ntina mpa mobali na ye mpo ayebisa mobali na ye amodire nzambe. Mwasi ajo batiaki matoyi na libanda nde aye komema maloba wana ya mabe na kati ya ndako ne mama na nga yo lelo ozolandanga ndeko na nga mwasi matoyi yo na kati ya libanda na yo eza wapi? Atanke mwasi ya libala atanke mwasi na kati ya libala matoyi na yo otia yango wapi? Mama oyokelaka nani? Ozwaka nini libanda oyo yaka komema na kati na ndako na yo? Keba na bimema keba na biyoka keba na bisala de peur que omema shit na kati ya ndako na yo. Omema shit na kati ya ndako na yo. Yo soko okikuna oyoki kutu ndenge eza boye basi mikolo oyo fo osala boye basi mikolo oyo fo ozongisa boye basi mikolo oyo fo okende nango boye obi boye nde ali yo wana kwatala oye nango omemi wana kati ya ndako na yo. Mobali oyebi kutu ndenge eza boye il faut boye so mobali alobi niet stop nali makambo wana ate osali yango problème nyonso wana nini oboyi koyokela mobali na yo mais ose parvenir na koyokela bato ya libanda mpo oyo bango balobi nde yo osepeli nango mpo oyo bango balobi nde yo olingi osala mpo oyo bango balobi nde yo omoni yango ya malamu mobali na yo oboyi koyokela mobali. Bokoconstruire ndenge nini okosunga mobali ndenge nini ye wana nde bazobenga femme insensée parce que Bible yango moko ezoyebisa biso que la femme sage bâtit et la femme est censée à se renverser. Tant que yozo yo kabanda libanda, ozo so bosoto, ozo salite, ozo makamba niente, ya libanda, ozo ko mema na kati ndako na yo, olinge sala manenge o yozo yo ke la libanda. Et tant mobali azo boya, mobali azo so poser na babiloko wana, de tant mwasi azo koma soki penini azo lata soki esprit nini, de tant mwasi azo mama pe na kati ndako na ye et yango wana ba bengi femme insensée. Ye wana nde babengi femme insensée. Siko mama na ndeko na mwasi mitala na mituna na esiko yosa. Est-ce que oza femme sage ou azo bâtir? Oza mwasi ou aza aide ya malamu? Ou aye ko mema vraiment ya malamu na kati ndako na ye to oza ka femme insensée. To oza femme insensée. To oza mwasi ou azo tonga. Toza mwasi oyo azokela mobali na ye basimbani na maboko main dans la main bazo marcher ensemble to yo oza mwasi oyo oza na mobali awa apotina litoyi kuna oyoka balobi nini ekendaki wapi ezongaki wapi apo yo itan mobali femme insensée donc ye la préféra yo kane bato libanda o bato libanda baoloba nde oyo oconsidéré po mobali aoloba aza kuna te siko oza aide ndeni quand est-ce que okoma aide quand est-ce que okosala parce que ntango yo oza aide ozokota na vision lolenge ya kokota na vision ya mobali mama moni vision oyo mobali no aza nango wana oya libala osangani na mobali okuti mobali na ba vision moko boya malamu abovandi bosololi bosangisi mayele so vision o mobali aza nango po elata nzoto nango provision ya vision wana eza yo mwasi na ye mama na nga ndeko na nga mwasi yo nde oza provision ya vision ya mobali na yo eza yo provision aza kaka te mbongo provision ya mwasi eza par la sagesse
na mayele ya mwasi. Mayele na yo oyo ekokota na kati ya vision wana. Yango wana ekolatisa mo nzoto. Koloba na yo, ta façon de réfléchir, lo ndenge ya yo ya kosalela misala, lo ndenge na yo ya kosunga mobali na yo, lo ndenge ya yo ya kozala soumise, lo ndenge ya yo ya koyoka ye mingi, lo ndenge ya yo ya kosalela, yango wana nde yo ozolatisa vision wana nzoto, parce que yo oza provision ya vision wana. Mwasi il faut akota na kati ya vision ya mobali na ye. Siko bando kota libala, est-ce que kota na vision mobali na yo? Bando kota libala, elo nini oyo mema penza mobali o telema lelo alobi ah soki lelo oyo boye, soki lelo to sali boye, c'est à cause de ma femme. Sagesse à mwasi nanga, mayele ya mwasi nanga, façon ya ko se comporter ya mwasi nanga, langage ya mwasi nanga, soumission ya mwasi nanga, eloko boye ya mwasi nanga, yango lelo yo ngai na réussir, yango lelo naza na point o naza lelo, yango lelo oyo tozo kende ensemble, tokomi na étape o tokomi na mo lelo boye, c'est à cause de ma femme. Ah oui, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien tant mobali moko bo atelemi penza aoloba molama mwasi na ye. Tant mobali aoloba malama mwasi na ye. Tant mobali azokumisa mwasi na ye. Tant mobali wana azopesa mwasi na ye ba éloge. Mwasi ongana otoyebi ya proverbe wana 31. Toyebi ete femme sage, femme vertueuse wana. O mobali na pesa ke ba éloge wana. C'est ça. Mwasi oya kota na vision mobali. C'est ça mwasi oya vandisa makolo maboko nzoto nyoso na kati na ndako na ye. Ozo mwasi libalo oza mwasi biyoka yoka te. Oza la wana te ozela kaka oyoka kaka mabe ya mobali na yo. Tango yo ozela kaka oyoka mabe ya mobali na yo mingi ozo yoka mabe ya mobali na yo. Yango nde kosala ke bolingo diminuer envers mobali na yo. Eko diminuer bolingo na yo, ekokotisa ba haine, ekokotisa makambo ebele na kati na couple na yo. Siko na kati ya libala, so déjà biloko wana nyonso ekoti déséquilibre ekoti na kati ya libala. Déséquilibre ekoti na kati na couple. Donc makambo malonga eko avancer sous te parce que oyo aza déjà elle et si à se détacher, ako déjà ko se détacher moke na oyo ye azoyoka. Na oyo ye azomona. Oki oluli, omoni bo oluli, o papa na mona ki boye, to sala mo boye, papa lobi te, to yoka na ki to sala bongo te, mwasi nanga, to yoka na ki to sala boye, to sala boye, to sala boye, déjà ko yoka na ki, déjà ko se meta ki accord, na eloko moko, na projet moko, tango bino esengeli bo, tango bino esengeli bo réussir, boko réussir tango mwasi o koti na vision, boko réussir tango mwasi o comprendre, tango ozo comprendre te, ozwa ya libanda tango yo moni namonaki eloko moko tosala papa lobi te tokana ye tosala mosiko te tokana ye tosala bote il faut tosilisa nano eloko oyo parce que couple na couple il faut s'organiser. Organisation ya couple, projet ya couple, eloko oyo eza na couple po elata nzoto po esimama esalama eza tango mwasi akoti na vision siko yo mingi libanda vision. Yo mingi libanda, yo visionaka, oyo ozomona wana, oyo ozobriye, oyo ozosepela na onde yo lingi salema, nde yo olingi sala, et tango mobali asopose, tango mobali obi atalisi yo kaka réalité, ya projet to pe ya organisation oyo bino bozalaki nango osiliki, omemi shit na kati ya ndako parce que oluli osali to lingi osala oyo ezalaki na kati ya ba projet na bino te, oyo ezalaki na kati ya ba pensée na bino te, oyo ezalaki na kati ya organisation na bino te, obimi na vision parce que moi si tango ozobima na vision otika vide na kati, otika vide oza aide tango yo ya tant que aide oyo po ocombler ba vide wana. Je m'excuse.
oye po combler ba vide wana. Ba vide nyonso oyo ozomona oyaki kokuta yo nde oye kozipa yango yo nde oye kokomble yango so okozipa yango ndenge nini ntango oza mwasi olingi koyoka mobali na yo te okozipa yango ndenge nini ntanke yo ozojouer role na yo te okozipa yango ndenge nini ntanke yo ozoyokela mingi mobali te ntanke yo oza mwasi ya bilulela ntanke yo oza mwasi oyo olingaka mingi ke yo olingi mingi yo olingi mingi yo makambo oyo eza privilégié na kati ya libala na yo yo olingi yango te yo ozosalela yango te yo ozoyoka yango te yo mingi yo mwasi ya libala yoka te ntango oza na poso oyoka luka oyoka oyo ya malamu oyo ekoaporte lisusu un plus parce que motu akoka na mokili aza te motu nyonso azwa kozwi oyoki ya malamu ozwi opratike osaleli e omemi lisusu ya motuya ya malamu lisusu na kati na libala na yo na kati na foyer na yo mais ntango oyo ozoyoka oyo oyebi ke eloko na oyoka oyo so na meni yango na kati ya ntango parce que toza bato motu nyonso asala likambo azalaka conscient ntango ozosala oza consciente oyebi ke oyo eske komima ntango peut-être yo mona ozomona badoute na eloko ozosala mais quand même osali yango mais quand même omemi yango omemi shit na kati ya ndako na yo omemi shit na kati ya libala na yo mwasi ya libala évite shit na kati ya ndako ya libala évite shit na kati na ndako na yo okoevite shit ndenge nini na kolongola biyoka na kolongola bilulela na kolongola bilobaloba oza wana so obandi koloba même place mobali no akovanda mpenza alobi seigneur estce mwasi oyo mpena yo moto opesanga nzambe oyo mwasi ndenge nini azanga maîtrise mwasi mpe fo ozala na maîtrise te mwasi mpe fo ozala na maîtrise mwasi mpe fo kozala calme mwasi mpe fo kozala donc nyonso wana eza maturité mpe oyo ezojoue mpe na kati biloko wana nyonso sikoyo ya bien te yo oza nango nyonso ya bien te wana nde nyonso yo oza nango kasi ye wana nde baobenga femme insensée ye wana nde bazobenga femme insensée la femme sage bâtie et la femme insensée azo-renversée sikoyo yo ozo-renversé ndenge nini tant ke yo oza aide lukobongisa nayebi te na point nini oyo okose retrouve nango nayebi te na point nini oyo oza nango luka obongisa ekozala malamu evite biyoka mwasi Job ayokaki bato ya libanda aya yebi memi yango na kati ya ndako na ye Eve ayokaki alulaki amonaki amemi shit sko lelo mpe ndeko nanga mwasi mama nanga eske yo koza na poso ozala mwasi oyo azomema shit na kati ya ndako na ye ubi oza na poso ozala mwasi oyo azotonga ubi oye mpona kobakisa oye mpona kolongola te soki okolongola longola nde ya mabe oyo ekokuta parce que biso nyonso toya mabala okoya libala okuti boye okuti mpe mobali boye ntango mosusu mpe mobali no comportement oyo okuti nango mobali osepeli nango te eza role na yo change ye façon mpe ya kochange ye façon mpe ya koloba façon ya yo mpe ya kose comporte ekotinda mpe moninga mpe achange ekosala mpe moninga mpe alongola oyo ya mabe soki yo ntango oza na posa oyo ede motu mais ozosala ye baremarke to ozoloba nde makambo na ndenge moko boye ya bien te osungi te mwasi na kati ya libala longola biyoka longola bilulela longola bisalasala oyo ezomema shit oza moto oza na conscience peut-être eza na eloko moko déjà osala une fois au moins déjà eloko wana emema déjà shit moko boye emema déjà mabe moko boye ya bien te siko attend que moto oyebi déjà ke eloko wana déjà esala boye eloko wana déjà na meme esala ngo boye donc cela veut dire que il faut ochanger il faut osala effort ya kochange ya kolongola longola biyoka ntango ozoyoka mingi libanda
ozoyoka mobali na yo te oza femme sensée. Ntango ozoyoka mingi libanda ozokela mobali na yo te oza femme oyo akoti na vision te, oza femme oyo oza aide te, oza aide ya malamu te, oza aide ya malamu te. Nzambe azalaki zoba te ntango azwaki yo na parti ya mobali na yo. Abi on appellera femme. On l'appellera femme pour auti na ndambu na pandi ya mobali, auti na kote ya mobali. Siko yo muto bazu na kote wana. Muto kaka nde balongoli ndazalaka pe na posa ya lisungi. Parce que balongoli epa na ye. Siko yo tango ye me bakisa lisusu. Eza bongo te. Obakisi lisusu. Balongoli epa na ye. Siko yo ye mobimba. Yo balongoli epa na ye ya tikali ndambo siko yo ye mobimba siko na mobimba oyo ye wana me okoka kaka kosunga te, okoka kaka kozala aide ya malamu te. Oya mobimba zala aide ya malamu, salela rôle na yo, pesa po mwasi na yo valeur, zala mwasi akoti na vision, zala mwasi oyo aza na litoi koyoka mobali na ye. Ntango litoi eza attentif na oyoka mobali na yo. Et c'est par là oyeba esika mabe eza, esika malamu eza, olongola ya mabe obwaka, ozwa oyo ya mobimba, ozwa oyo ya bien oyo ye nango obakisa otia bosangana, osala 1. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Luka osalela kiyo, luka opongisa. Mobali ntango azoloba pe bolamu ya mwasi na ye, ça fait partie aussi d'une femme heureuse dans son foyer, dans un foyer. Ça fait partie. Ntango bazotanga babiloko oyo ezorendre mwasi heureuse na kati ya libala, ça fait partie aussi. Bayoka que mobali wana lobaka toujours bolamu ya mwasi na ye. Ah, ma femme, non. Surtout ça, c'est à cause de ma femme. J'ai une femme exceptionnelle. Eloge wana nyonso, babiloko wana nyonso, to mobali aloba moko na yo. Mobali na yo, vedi mobali ya mutu mususu te, mais mobali na yo nde. Mobali na yo penza aloba bolamu moko boye, bien moko boye po na yo. Ça fait partie d'une femme heureuse. Parce que mobali wana ana bolingo na yo. Po ayebi ke mwasi na nga yoka anga. Mwasi na nga salelaka oyo toyokani biso mibale ensemble. Mwasi na nga salelaka oyo nga nalobaka na ye ya malamu. Soki eza ya mabe asungaka nga, atiaka nga na esika na nga. Soki eza ya mabe akorjaka ngai d'une manière polie, akorjaka ngai na façon moko ya une femme soumise, ya ndenge moko ya malamu. C'est ça. Parce que tant que ça la rôle na oti, tant que se concentrer mingi na libanda, quand est-ce que vous allez aide ya malamu? Quand est-ce que mon bali na ko biselo ba éloge? Parce que tant que ya yaka yo za ka concentrer te. Yo za ka wana to vandi si ma pensée, o vandi si ko ya yo place wana ozate. Yo zo zela nde ba yo yebiso mabe na ye. Yo zo tala miskuna na o yo zo lula na o yo zo envier pour nous ko kokotsa ngona ndako. Eloko nyonso yo ya ka kokotsa na ndako na est-ce que e apporta ka bonheur? Est-ce que ezo sunga yo? To ezo memashit. To ezo memashit. Kume mashit na kati libala na oti. Zala mwasi ayoka mobali. Zala mwasi oyo asalelaka. Oyo bayokani na mobali. Pe akoti na vision ya mobali. Parce que ce que vous allez dire, mobala bobo yati ayebisa ba projet, akoko yati ayebisa ba vision na ye, akoko yati ayebisa yo oya zango. Azo yebiso parce que ebike na yo eloko moko ya motuye ko bima.
na yo eloko moko ekobima oyo ezozanga ye bobakisa yango ensemble bosangana mpe ebota mbuma kitoko epai na yo nde ya korecevoir epai na yo nde bokosangisa so ntango moto ndenge wana azoya epai na yo oyo oza aide oyo oza mobimba aye mpo bosangisa me yo oza wana te role na yo eza nini na kati ya libala role na yo sikoyo eza nini mosala na yo sikoyo eza nini efe akoyoka mabe ya mobali mingi mama ndeko okobaye mobali okodebite ye ozasu na sentiment nete ozasu na posa na ye te tandis que na kati ya libala badebu wana nyonso deja so ekoma okota ekoma olongwa libala ebebi libala nde ekoma okeye deja na kufa nango ekoma okeye deja na kosila kolinga te siko libala nde ekoma na bapoint wana mpo wana eza shit eyeba bino na okita me ntango yo ozosala ntango yo ozobakisa ntango yo ozoremplir ntango yo ozokota na vision ntango yo ozokokisa barole na yo ozosala bozomata ovandi mpena mokolo moko oyobi ntango nayaka mpa mobali na nga ntango tolinganaka nakotaka libala oyo nakotaka boye mais leo tokomi na boye c'est grâce à moi Seigneur merci nzambe merci pour naza vraiment aide à malade yo mo vendre conscience nous ezosala avant peut-être mobali aya kopesa l'éloge moko déjà ezopesa pe na courage omata lisusu omatisa lisusu osala lisusu ya malamu osala lisusu ya kitoko parce que rôle na yo nde yango wana et na nyonso sans oublier la prière parce que nzambe nde atondisaka makasi parce que na makasi no moko okoka te na yo moko penza okoka te donc il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour que okota na vision ya mobali il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour que matoyi no ezala boucher kaka na kati ya ndako no nde matoyi no fo ezala débouché matoyi no ekozala débouché libanda te na libanda fo ezala penza bouché mais na kati ya ndako na yo débouché mpo oyo okokotisa oyeba siko ndeni okosala ndeni okotonga. C'est ça une femme vertueuse. C'est ça une femme sage qui bâtit. C'est ça. Mais tant que nous sommes là, nous sommes là, nous femmes insensées. Bonne année na bino na pesmino bonne année 2023. Bonne année 2023. Nous sommes wana apambola biso. En tout cas, j'espère que ngana bino tokutani prochain numéro soki nzambe azongite yeso azongite tokutana lisusu soki na neote wana rendez-vous l'année prochaine parce que semaine wana déjà tokoti déjà 2023 tika nzamba lola apambola biso dekolanga yo olandi message oyo o bénéficier na quelque chose aux yeux motu ya tia na misara salela yango nzamba osanga te na kopambola yo parce que osaka aide osaka femme sage et non femme insensée awa doana posa la femme insensée doana posa la femme sage que Dieu vous bénisse abondamment tokutani prochainement merci beaucoup.